ngai nzete oyo napesa bitape napesa makasa nzete o nzeta wangani ngai misisa nzete oyo o nzete na ngai ye nzambe na ngai kotika ngai te ngai nde misisa oyo nabotama na se ya mabele nanyatala ngai nanyalula ngai na mokili oyo e nzete na ngai nayebisa nzambe liwa likabola ngai na yo nzete oyo alobi aboyi na ye ngai misisa nzete oyo o nzete na ngai ye nzete oyo o nzete na ngai nzete oyo napesa bitape napesa makasa nzete o nzeta wangani ngai misisa nzete oyo o nzete na ngai ye nzambe. Cher ami internet, na pesi lombo tebisila bozali bozabo on dirait qu'il y a Flair Monde HD ya Dembo Wemo moi ça mandefu azaramo na pare nde bomona awa toza na salon ya maman pasteur to kokuta na Alexis hein oba to surtout bengaka ba mesana na ye via Alexis notre coiffeur ou coiffeur biso vraiment so bomona ba jeune garçon ba bon tonton bon papi bazongala vraiment ezara parce que Alexis le messager sans pitié. Donc, il y a un mawate. Donc, voilà, mon ninga machuda, on a linga obenga mi machux. Donc, bambo tepe, et sika ozali. Et tobo sanité, mouton a coiffé un soukilelo, et ça bon tanya zeka. Donc, on a besoin de belle coiffure, le rôle en gaï, le roi d'embo, moi c'est mon défaut. Donc, oyeka, vraiment, on a cette rue là-bas. 75 018 hein, référence Château Rouge vous avez métro Marcadet il y a ligne 4 vous avez métro Marcadet il y a ligne 12 donc non monopoliser parole parce que na plateau na sanga moroté nazana Alexis le messager sans pitié alors bonsoir papa Boni. Bonsoir maman, très bien par la grâce de Dieu. Donc nous kokutanga talaka toujours dans salon de coiffure et pas ni na kata batusuki na cette série là-bas. Ben vraiment très fier de vous voir nazane sengo mingi bato ebele bayebinga bon ebele bayebinga na Château Rouge ebele bayebinga na Congo mais na niveau musicalement bayebinga pena na no bien mais là vraiment aujourd'hui maman oyebi koza moto liboso oyeko landanga ti place na zalaka nasi Congo to mokili mobimba na minitio pena mokili zoningana. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, merci. Ouais. Alors, Alexis, le messager sans pitié. Alors, comment on a le messager sans pitié où tu as? Comment le messager sans pitié n'a pas dans salon wa nga n'a pas les messagers parce qu'il y a qui na moi si moko boya bando ko katsa suki na mobile ne bayaka wa tellement selon ma kambo exhortation na ngai nde na bande ko lobela bango abi non yo okochaka les messagers à pambate. Yo na baxé le foko ma les messagers sans pitié parce que nazalia osokozo sala bola moté donc ne croyez pas que ngana ko meliso miliki non na ko tilo pena Congo bololo ah ok na ko meliso Congo bololo ouais. Alors viens Alexis on se retrouve dans la musique ndenge nini on se retrouve dans la musique na bani musique bon moi na à partir ya ba 16 ans 17 ans na Congo na beti musique bato ba binga na vandi na Yolo na komi na Yolo ah oui na Dallas ah oui donc ninga ba Didier Lacoste ah oui mais Didier Lacoste ça y binga so ba hotel ngana ba nani musikasika musikasika avec les guitares devant là oui oh mais les guitares il y a zo mona ngana na banda musique yeno na ba musique ite il y a zo ya kotala nga nde na solo ba Blaze comme on a Blaze musikasika ayebinga nga na zo beta musique bango ba kotala biso lelo na mona pena ou Blaze a évolué place au sali yo yebi maison mère sur on a bien bamasa to ba petit ona ba ninga ngana Blaze bon na ko bengele kité na bengeka masa bamasa bon sur bamasa na lora ba musika sika ba beta ba maison mère ba sali exploit lelo bazana ba poto Didier Lacoste pe masa no pe kaka mais ba yebi donc on va ba maison mère ba utu beta ko basala mini na Maribel mais yo comment se fait-il que bon ba di musique na misu na yo mais yo au sala exploit na musique était on s'est retrouvé dans salon de coiffure. Non, na beti musique na Congo, nazaki na président nanga oyo, na beti musique na Congo, na beti nga moko orchestre nanga La Vera des Bijoux. Bato ba yebi La Vera des Bijoux. Zaki bijoutier?
Oui, je suis bijoutier. Na beti na bogi mongo, na beti na leki ya Carlito, là ça. Ok. Non. Oh, batemo azako. Mais non, nous avons des témoins. La musique est mon kété. Oui, musique est mon kété. Donc, Landu azaki musicien na yo. Donc, musicien na ngate, biso sikoyo, tu es kakobeta na bango na vis-à-vis. N'est-ce que président et orchestre nanga, lieutenant colonel Ngoto fils, neveu ya Bolozi. Donc ça veut dire tu as que chaque samedi na vis-à-vis. Donc na beti ba musique moko incroyable. Et là que freina na tika musique wana tomba proposer ngana Simbakis. Il va proposer Simbakis. Oui. Non, on va proposer. Aboubacar moko tokene na quartier na ça bande Alexis. Pas propre na lobby orchestre ozobeta ta stade de martyreté. Obeta ta 20 mètres. Kambala moka de sel kuna quartier na yolo. Niveau to komaki. Na mona roi Dallas, le roi ba. Na beti na beti ba musique ya danser donc ba o bazotala ba kotala biso lelo. La musique ya ba kauka. Non, musique pena musique ya mukete. Te kasi te ya ba kauka ya wana de school ngoke simba. Non, mais siko ba moni niveau to komi ko koma. Te baba na proposer ba tukisi omoni baba na proposer ba tukisi ndenge ni tamba moni siko ke bokomi bino moko na mayele na bino bokomi ko bima siko bango bakoya biso ke niveau bokomi esengi to sala boye po bima pena bo bima bo mona na miso ya bato nazaki na leki nanga kombo na ye Madudu cofondateur excusez-moi na kato malobo moni à l'époque wana nasira ebele bakoza bakufa na bango ebele bazalelo souvent liga na o sala biso loko moko e bando sala succès dans ce mutayo ki ngabi ke wana Alexis les bijoutiers ana banzembo wana ben oui atena ko yemba ngo souté parce que non so tindinga non na ko yemba ngo te yo faut tindinga non yo ngana préféré o tindinga na banzembo nzambe parce que j'ai à l'époque osaki na te benana ko yemba yango lisusu te parce que de fait mon grand frère mon père a pekisa ke soko so bongwani ozana droit sur ya koyemba banzembo wana te nako yo tindanga loba nga improviser nzembo ya musicien nyoso oya nzambe nga za besoin non pas yo kate vérification d'identité le non mais non je peux pas Matuda malgré cela tabilamba cher mais solo lobine yako mais Matuda ko tabilamba cher bien sûr on a lokologie donc ça mais ça référence na Matuda référence na ye biso nyoso to ye biyaza na ye muto alataka babilamba na ye alataka mais l'écologie do pezali mais muto makasi otumoli atomboli lokolo te même malgré ça père na lingna ba ka nzembo nini o linga batina kiyo osimbela kisi nzembo wana banzembo zalaki ebele mais sikoyo nakoki koyemba yango te parce que même nga na église na nga nakoma kosambela soki bameki tu sais là où je suis na mon église naza baptisé na nzambe na fait pas ko nzambe malamu ndenge nazoloba boye église ezotala nga bakomona ngai soki na meki komeka koyemba nzembo wana bako moi je suis dirigeant une église ko l'église ana poto to non awa siko zela mutema ngo bongola ki yango na Kinshasa to awa nous na Congo na Congo na bongola mutema oui na Congo tant ba proposer nga siko to Simbakisi allez yo kimba mo nga na kokite na ebisile ki na nga donc ça makambo te parce que ba boti biso ko mepona ba to bando te ka batu donc le monsieur a proposé ki biso to ya na soso ba po bitu zo succès to même soso OK soso nezaki mutu soso nezaki mutu na kotanga ko na zolo ba zo monanga na tanga komba Boubacar Alexis boyebi ngai na kotanga kombo te boyebi Madudu place ozali ozomona donc maman mukolo na ndimaka nzambe comme Seigneur et Sauveur yango wana nakina mozwa baptême na nzambe malamu na chwapa pa ina dinda na mai et na mona miracle ya nzambe lelo na koma chantre de l'Éternel moyembi ya mokete oui moyembi ya mokete donc soko meki pena na bandika ba chanson soko meki kana na sala na sadia. OK, merci beaucoup donc Bambote na maman pasteur o apesi biso vraiment espace tout ça la émission donc tout dans le salon de coiffure ya maman pasteur maman pasteur Tété Thérèse oui bazan église na bango na Courneuve Aubervilliers et pas nini bazana pasteur Nicolas non mais couple vraiment base à la béni exemplaire quoi, en fait exemplaire alors Bambote na Nanouche Bambote na
sénateur Beke Bola Moleke Belé, Pelé Tafumu, Tobo Sanité, Tozo souhaité bon séjour à Paris, Awa, Roki Massamba da Silva, les millionnaires d'Angola, Tobo Sanité, na Guy Massamba, le directeur, il y a Flairmont HD, mes sincères condoléances na Doulo, ouais, au père de Papa Naé, donc, caméraman, n'a la niveau Kin Kuna, réalisateur, n'a perdu qui Papa Naé, donc, toutes mes sincères condoléances na famille Mobimba. Alors, de ma part, na pesi déjà mon frère Machuda Mandangi Nangola. Donc obi ke azam moko oto koline na kosukola na mbula. Ah ok. Ayebi. Donc tant on tala Alexis Denis Azali bazebele. Donc voilà, je bénis l'Éternel. Okay. Maman tout qui indépendant le lob na fona lobela. Na lobi o lobela na sikoyo soto bito conclure parcours na yo. To loba na parcours na yo au Jira qui on parcours musical na yo. To loba ni. Parcours musical non nazaki ka mona na botama elokwa kabana nyonso mais le problème que na mona yolo nord total na ne mande ngoza boye botela pe vie volo libaya te mais vie na ngate quartier biso ngana za face église kimbangiste na bongolo na timola zelo na kalamu toteka ba brique donc bato bakotala nga bakomona nga donc ba yebi Alexis azanani donc ya na ngevoloko yazaki juste na moi likolo na kutu je crois kutu au mati moi moke na betine starman ya Monza premier tant Monza premier a kufi ngam na remplacer sikoyo en tant que président voilà ye non na ekokota sikoyo na starman ya anche mapo ligo yemba te sikoyo mission na kokokate hein émission bon abotama na ye mona tango akala ye akola na mayele ya mamelo ya bieta éducation ya malonganga na poni ye donc ça veut dire ko yemba biloko troté naza penza moyembi ya mokete naza nga bino bozo benga nga Alexia na poto mais nga na Congo za bandeko na nga to famille na nga moma bakoma ko benga nga ngof de mingongo ça veut dire ngof de mingongo na bano sanza bafwa nyonso Alexis na sanza bafwa ke betelo lo moya ya lo mbongo pona ndima ko sanza migongo lo mbongo na fuka mina tomboli bablo mo abongo lo mbongo ah mais attends c'est là azana ba non azana banze mboni mingi j'aime beaucoup moli monanga kumisa kolo mayele nanga kumisa nkolo notozoya bana kasi bavocal oyo asala nazobanda na mobali non mais kasi eza banzembo na ye non nzembo na ye te yozoyemba papa Christian na lobi non après na okota vocal alors mbongo kotani bango yango napesaki yo déjà yo pesinga nini yo pesinga nini pesinga nini nalingi Yesu we te nga wana te molimo nanga kumisa nkolo mayele nanga kumisa nkolo molimo nanga kumisa nkolo Yesu yenda azali nzambe na bomoi nanga ata banguna batelemelinga nalendisama na maloba ya nkolo bakotimola libulu mpona kufa yenda teleme akabundelaka ngai yoyoyo nzambe nanga azali na bomoi atelemaka moto asuka na nyonso oyo baloba ezali ya solo nzambe na ngai azali na bomoi kami natomboli miso epai na nkolo ye molongisi na ngai na ntango ya pasi na libulu na kufa ezopesi ngai bomoi na tatola monene merci beaucoup nasira Nicolas basepeli nasira tout le monde vraiment baza d'accord na wana alors bien suko par rapport à l'actualité na mode amazana Machuda sepeli bien par rapport à l'actualité alors viso ya frère na biso longola ba ange par rapport à texte na titre ya nzembo yo koloba ni que penses-tu de ça ngana eloko na koloba kaka longola ba ange bible elobi omoni makomi ntango ekomama eyebisaki biso kolongola te kobakisa te longola ba ange ya komisa nzambe donc omoni biso toza na mokili biso tozovivre na mokili oyo ezali caché nous on connaît pas nous on connaît rien du tout ce qui se passe spirituellement
Non, 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 moi je ne sais pas. Longola ba ange yo qui ne kokumisa nzambe. Donc je ne sais pas ba ange on ba tia mon na côté ne mise à part comme ça je ne sais pas. Mais ngana ko yebisaka ndeko eza inspiration na ye. Nazana ya maman moi ça présent ya batondolo ba peka inspiration. Ouf. Bon, je sais pas, peut-être que mon donc, moi, j'ai rien à dire, quoi. Okay. Est-ce que Nazan a condamné parce que moi, je vis en Europe, c'est que moi, je vois ici, peut-être. Voilà, de façon, peut-être vision, moi, je vis ici, maman. Ok, merci beaucoup. Azam Moussal Nanzambe, peut-être façon, il y a le bel qui, de son façon, peut-être jouer l'itoyébité. Mais il y a l'ingénieur comme c'est l'Anzambe naïe. Ezala lolenge ya malamu to ya mabe ye moko ayeba ko arranger na nzambe na ye. OK, alors yebisa biso na lisolo ya nzete parce que tout à l'heure boyemi na machuda njembo ya nzete. Alors nzete oyo zo yembela biso eza nzete ya bokoko bibali baliaka to nzete oyo nini oyo yembela biso. Expliquez biso nanu source ya nzete zani. Nzete oyo inspiration nango, je vous dis la vérité. Et vanda vuma wana expliquer biso clair. Awa peda makambe bebe awa. Nzete nayiba ki yango do mukomsu to vandi na parc parc yango Goutte d'Or. Yo vanda na ba parc. Oui, non, to yaki to vandi à l'époque je fumais na bano fumé diamba. Ah, non, j'ai laissé. Même faut la vérité parce que ils ont makambe zo salama. Oui, to vandi ils ont pasteur moko comme on est Job. Pasteur Terminator. Yesu comme to bando betane musique na poto tango na ya to betaka na ba église bani po na betaka na ba guitare. Alors Job mon comme tout tango amoni que Alexis mende to vendre ce qu'on a pas que a poser la question moi bien Alexis nzete ozo mona ngonde ni makasa o eboti o izande ni nga a poser la question nga c'était ils ont mis ça motu et ça li que nzete et bota babiloko nyonso. Maman, kokabona na Job akenda, ngana ndako nde na zonga les mêmes jours. Donc moto inspirant ngai. Na sala nzembo nzete c'est Job. Pasteur Terminator. Na zongi na ndoko itake chanteur, na zui guitare na nganga bifuna betango rumba. Na bandisi ko kokangisa ngo. Na ndongo moni ozui wana, nabi nzete oyo. Oh nzete na ngai nzete oyo napesa bitape napesa makasa nzete o nzeta wangani ngai misisa nzete oyo oh nzete na ngai ozo comprendre donc na yembi yango après ce qu'on a commis koluka ba vocal malgré bato mokili parce que na kabona na mama na bana nga otobota ne bato mokili bakanta lokwa na yembela ye mais nga na yembi na nga nzete ne ko bongo na vocal boue Nzambe na ngai kotika ngai te ngai nde misisa oyo na botama na se ya mabele nani atala ngai nani alula ngai na mokili oyo nzete na ngai nayebisa Nzambe liwali kabola ngai na yeo nzete na kati maloba te excusez nga vraiment parce que participation à Machuda la pour la moni refrain bosali na ye. Alors participation à Machuda boyemba na ye to boyemba na ye to azana vocal mon na kati nzembo. T'es non préféré parce que si il n'a noté maintenant préféré voir na ye na kota nga mutu to embi nete bat ba komba o comprendre pourquoi ni notangi kombo a mutu wana mais na yemba na grand chanteur ya mboka Congo et natanga komba mutango. Bon, on appelle ça qui est Gejo. Ah, Gejo Star. Gejo. Ah, ok. Motobeta solo. Nani Mbetenge. Ah, Mbetenge solo. Mais na lobby, yo lobby bongo na mutema. Ozo ki na bateme. Ozo yemba nzembo ya Nzambe. Pourquoi ba collaborateur no ya musique baza ba misia mokili? Baza ba collaborateur na ngate ngana zui ba fuki bon non, attends. Mais attends, est-ce que je peux parler? Gejo misisa mokili. Mbetenge solo misisa mokili. Sugo. Olobi bien. Oyebi pourquoi na sali bongo parce que eza première single nazo sala na luka na beta na bato yo babima parce que na boya kiko écoute-moi bien na boya kiko zona Flambuta zali abima aga mosala na Nzambe. Olivier Kalabasi aga mosala na Nzambe.
natangela o bazebele natangela na boy ko tanga bakomba batona Pasteur Job Terminator osal na nzambe ayebi makambo na zolo bayebi oyebi batona nyoso tangeli nga bokombo bambuta ayebi nga na za nani aya pe na église na biso nzambe malamu to yeba pourquoi au travailler na bango te oke oluka ba musicien ya mokili non selon voix na nga omoni pourquoi nenge biso leko wana soko tali même papa na biso Défé Lutumba ayembisa ntina bafere ayembisa ayebo lingo lembisa bafere non mais naza na droit c'est mon argent nga nazotala voix wana na voix na ngai par rapport à kondima na omoteke eza mwa louche mwa place wana te yokana biso eloko moko omoni Jésus Christ soko ayaki na mokili aliaki mpe na oyebi Zacha azalaki mokongolo azalaki kokongola azalaki moto ya impo Zacha mata na nzete mpo mona nzambe mais yo tout à l'heure nasengi yo nzembo oyo banda nango carrière ya mokili omoni Flamme Kapa ya soka vandia akobeta yango te mais soki osengi ye akolobaki ye morceau wana ezalaka ya ngai yo sikoyo nzembo oyo banda nango mokili olingi koyemba yango te mais bato bazokontinue kosalela mokili yo ozokolabore na bango nazalaka na nzembo mona ngai napesa yango na ngai natekela yango nani grand frère na ngai nani te ezalaki nani ya Zayiko nani vie Josar nzembo yango nabeta yango kashe na ye sikoyo bato banotinda nga kaka napesa yango ye doza babiloko ebeleko non mais sikoyo nakomposaka ebele naza mpe na mayele moko bacomposition incroyable okomposaka ebele oyebi nazotravaille na studio na argentin epa Junior Munya napesi bambote esika Junior Munya bravo oyebi na beti nzembo moko siko nzembo ngo nayembi yango kaka na français deuxième chanson mpona osala single nayembi yango boye nabi Seigneur te demandera qu'est-ce que tu fais oh il te dira où sont mes brebis oh je lui dirai Satan m'a trompé oh likambote kozanga koyokae Adam je vous avais dit ne touchez pas à cet arbre oh le jour où vous toucheriez vous allez mourir aidé à cause du pouvoir l'homme a cédé au diable oh c'est pour cela toi et moi nous souffrons obike moto obeta solo na siko eza Sarah solo na tokobenge même sikoyo te mais Sarah solo moto azobeta yango mais nazoloba na yo te ok ah bon oh maman nanga ok merci beaucoup donc voilà nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission dernière question kaka ndenge omonaki Pasteur Walesa abenganaki mosali na ye mokambi na ye mpo azwaki mwasi na église message no ezali na mokuse kaka oui mpa na nga mpena na bandaka komona ndenge na ndenge apesaka bamessage na nga banda okatisa lokola asalaka baventure quant à moi c'est un homme de Dieu pourquoi je dis un homme de Dieu biso na nzambe malamu osali likambo ya ndenge wana bakangeli mabondeli vino ebebi vino ebebi donc voilà bambote ezali mbote na nga kaka bon bana na nga ta grâce à moi le Raphaël Josué et puis qui toza na bamachuda toza na bamama Pasteur toza na Claude Vwemba achudia mbongo napesi mbote na nga pa Pasteur na nga mama Clara na Alfortville napesi mbote na nga kuna na nini te zela na sisa nanu zela na sisa mbote ya suka parce que siko naza na nini na Pierre Fit napesi Pasteur Michel Okito mbote napesi Pasteur Michel Olenga mbote napesi Pasteur François mbote vraiment Okito mbote Pasteur Okito mbote ok merci beaucoup donc bambote na Give Jamba bambote na Machou bambote voilà tout le monde bon continuez s'abonner bon ça là de suite un grand merci merci na voilà merci à Tania Zeka un grand merci à Tania Zeka oyo accordé biso vraiment temps oyo bambote na louche vraiment bozaki tellement ebele olanda biso na Flamme HD bo continuer toujours na s'abonner na repartager na commenter bozala vraiment de citer tokutali mpona mbala nsima merci beaucoup ok